Donc on a longueur dans les nets. Donc moni poto ça bien ceux qui osana moi sinon la poto a raisonner yo mobali. Après ce mois valerte mobile nga zo souffrir na kino ba de Londres ceux qui bazana discussion na moi si na wana o sala occasion que de Londres ba benga épée parisien wana lelo omoni ba de Londres ba loki ba porte pas ya na biso Igwe les rois de la forêt o ils ont occasion ba frère na biso ba fiston ba na biso ba président na biso ba fiston ba vie de loin ba o mususu mwana makala na ba comment on dit ouais, je vais péder comme on dit vraiment la richesse wana. Si tu as poto oya yo, après ça on makambo sorti ba bilambo la tarawana. Ezala bilamba mo rosombakate e uti na poto. Moi c'est une opportunité qui na beng sa mobali nanga, le rôle ba tiki na Kinshasa, sangwe Panzani José de Londres, bana lemba ba okile mawa le roi zala muke a condition na Bat loko la Rodriguez zoumla te ba artiste comédien loko ba José de Londres ba Igor des ministres ba zobe bi sa réputation ba bino ba comédien parce que eza bat nsu ba sala bino confiance moi si pas koza na poto na sepela na Rodriguez bi boya na posa beng c'est la poto maintenant me ko bete à moi copine mo lisolo ba opekisio directement ba komekate o ebite makambu Igor des ministres sala ki l'autre là o ebite o monete makambu José de Londres a sala ki nani Charlie Maloula. Donc c'est là-bas on a les nets pour namona bango te pour ba mike ba poussière bato bazi occasion ba me mabino la poto moni le rôle à 2 minutes wana ba oyokali solo 2 minutes ba pasolo mo ko na poto likola buzo ba biso ba artiste tozoto sa basi ya bande ko na biso te donc ki bo soto na biso ya Kinshasa to memo ti na mboka mundela za na ba logique na ye donc mundela lingara to tambola no boy na bosembo lisate ki bato ba vivre na poto wana ne baza banyama te ceux qui otali le rôle à 2 minutes na de Londres moi si ya de Londres wana moni moi ça sali opportunité à nyos tout ou muté mané ling na minute 2 minutes bima sous sa bota pe sous na moi c'est de Londres bon talanga sikoyo ndenge kala tala siko ndenge kala 2 minutes na de Londres ne ba Sambara goli mazapata bila kolikobo Sambara goli mazapata vraiment bo sabone Sambara goli mazapata bila kolikobo Sambara goli mazapata MJTV Sambara goli mazapata mami wanza yoga mami wanza Baniti manga vraiment qu'on vote en sur la baie gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous Salut à tous et bienvenue comme ça dans notre émission Analyse populaire. Analyse populaire, yalelo. Et côté sous na banda kuna bino kande na lobaki côté na ba salle de bain na bino na ba chambre na bino na ba voiture na bino donc et côté partout bisika bozali donc sans plus tarder to banda déjà émission mais avant to banda émission oyo c'est la pesi ba mbote et pas maman boyebi wana la première dame d'Orléans te na sel isumu donc ba big salutation à toi la première dame d'Orléans maman Mami Wanchamote ma papa Micha de Paris babi le dimanche dani chimanga ekoyinda papa papa Micha joyeux anniversaire longue vie à toi papa que du bonheur nzambazana yo papa Micha muninga ya nani ya Stervos Niarkos bisiko zali vraiment umela papa Simba Nzete joyeux anniversaire papa joyeux anniversaire fêter na bonzambe fêter na nkolo toujours parce que biso MJ télévision idéologie zaka moko bonzambe toujours donc voilà très chers internautes donc toza déjà à na plateau nazanga mon côté parce que analyse populaire surtout ko salango toyaka toujours pona ko analyser ba actualité topé ma solo o eza récente ezoleka na Kinshasa o ezoleka na Congo o ezoleka partout dans le monde que ça soit côté
côté musique, que ce soit côté mondial théâtre, que ce soit côté politique, donc sur ces plateaux. Je suis avec mon invité, hein, Rodriguez, Azamoko est artiste et comédien, mais beaucoup plus dans Linga Rodriguez, Tumba. Rodriguez Boya. Voilà. Alors, Lingayemo a se présenté. Dans Lingayemo a mekana ko bete so parcours na ye. Et après c'est ça. Badora ba maman Margaret na Sanza de Brin. Landa vraiment parcours. Il y a Rodriguez comme ça. J'espère et ça bien so bien. Ba maman Aline Kissi Bolongi. Bonjour Rodriguez. Ouais, bonjour à tous. Moi c'est Apembe, moi c'est Gitoko. Donc, mon pandisango vraiment. Nakatsambo na biso Congo RDC à capitale na biso donc yo vraiment aux alarmes sans faute. Na profité pena on a souhaité un bon anniversaire ya Nisha donc camarade ya donc papa Nisha camarade ya Nyarkos. Oui. Vena biso Nyarkos akinda déjà kota zali na Lilita azala vraiment bien mais ba camarade peut c'est âge pe colère makasi mais Indusa kara vena peso kara bon anniversaire na ndenga Indusa ma petit vraiment il y a fiston Saï, artiste et comédien, cinéma, donc dans le monde du théâtre. Na utapa ya vena nga fiston Saï. Lelo Rodriguez azosa la carrière solo, il y a groupe na yemoko na batu mususu potormo sala tormo profiter kaka, tormo sala le roi théâtre musique. Et puis na zappé na studio, na sala na préparer pe moi bilo na ngamo boy. Na nenga bien, mais na monde du théâtre muta bimisanga na télé. Venanga fiso Saï tout ça là ne peut moi ba film moi belé kota za na PC mbote mais eloko boma biso na cop nezala falanga ndete yokana na vie moi bien te obe bananga li solo mo ya falanga et on fait mbongo moi belé te mais amuke toza dia ba responsable na katsambo kande Rodriguez abeta carrière solo ya yemoko azana bâton ya yemoko azokumbela ba vie na ngana ba massa otozala na ba on groupe ba sœur na biso na ba maman na biso quoi. Rodriguez Biboya Boya, osa reconnu, je crois, partout, Moutoutou, Aibio, osa artiste et comédien, ont évolué par Saï, au tambo, d'Aibi pété sur au tambolé, au Kende, puis moi, Babiskam, Sundi, Boumissa, nous, système de nous, Banzundi, mais, monde du théâtre, Toyokara et Fouta, Kalelo, comédien, comment beaucoup plus célèbre. Mais là, on est sali Rodriguez à Longwa, dans le monde du théâtre, Ayako, intégré dans le monde de la musique. Bon, Nazara là tous les demandes au lobby, Nazara sala théâtre musique, mais eloro moko isala biso kara bienté na ndenge tozalaka ba chef na biso oyo bando diriger bato. So mutamona tamboli mabe. C'est qu'il faut ça là eloro ni mususu moni tokoma ba responsable. Kala tobota banate, kala PCR on na obetela yo, tozote ka CD. Lelo koma ba YouTube et ibomela biso ma copie belé. Et comment mutumo bazani na poto a fungoli chaîne ya internet azo diriger na motu il faut ça les moi filmer moi boy a WhatsApp ba mbongo oyo to nozo ngona ba CDT ne kitsa vraiment image ya biso ba comédien poso tali presque ba comédien belé a et comment on ba nzonzi ba bilo mo poto ezanga na ngotina mais sera CD ne motu nyoso ba ndoli ya ba mbongo ozo reprendre lelo oyo nazo sala film mo pesa pe asika invité spécial nanga ezala président na bino tatu kubianza donc na robeng sae to sala lo mo boza kafu soki kolo chaîne na bino to isa ya bino moko to ko solo la et comment on va li solo o sala dépense mbongo ebele mais au bénéfice rani lo mo amuke parce que batu ba la biso promotion sur l'équipe makasi ba mono ndiro zo mbongo ebele lelo ba comédien même ataba musicien na biso to souffrir pour l'État na biso nanu azana nu engagement moté à soutenir ba artiste donc mingi ya ba konzi na biso batala football menga kuna yoka ke bino ndekutu ba konzi ba autorité mboka ba koma beaucoup plus ko faciliter bino ndeza question comédien moi akufi bazwa vraiment matanga na en charge siko yo lobi ngape na ngana zonso na réponse wana donc ba ko aider biso ne loro msusté ba yara so mutakufi Moutona so akufi ayebanaka déjà avant azana succès. Artiste et comédien autour au ba kufa jamais mutumoro boye akufi riche.
mais maman Olive Lembe abengisa bino pe bokenda kuna na kinga kati asala bino pe nani vini à hôpital initiative plus ezali pour na ba comédien basi na bino so babeli ba renozo ba soin kuna omoni liwa ya maman na biso Chako izalaka bongo omoni HJ wana tango wana HJ za autorité ya première dame na biso ya lelo maman na biso Denise ndi apesa opportunité wana maman na biso pe Olive azalaka social na tango ya manda ya mobali na ye président na biso Kabila lelo to wana tan ya Fachi ozo comprendre Denise a salé un peu moins bien mais ba contrat oyo maman Denise a signé na HJ na habité soki ba renouveler ngo pour contrat si la rata mona ke maman Chako aye na HJ erni ni si ba traiter maman Chako malade ka ya lino ti maman na liwa une négligence ne bo même machin boeza nini tokoloba nini pona maman déjà maman Denise alobaka mais ba docteur wana ba simbaki maman na nteta ngaki na souffrance wana et maman biso na liwa tous les artistes papa Kwedi a otokufela biso awa na ba okuto ba yebana vraiment makasi te ba otokende kende Rodriguez ala mo mkitu ke tozonga na mbongo sko bino bozwaka ba mabanga ba topoto bobwaka kana ba pesa bino ba mbongo ane kenda wapi kenda kana ambiance na basi na ba tapage omoni ozolobano bien mais ba mbongo tozwaka toza ba responsable toza pe na famille totangisa peta musuba na bandeko mususu yebisanga mutapoto ekoma donc bakoma okimana ba appel batu donc ekoma lo dérangement neti nga mutapoto so na benga appel nanga liboso ya mibale obono ko yamba so na bwakelo voice ya WhatsApp boy en tout cas na bloquer nanga yo pe to mi blokane ka rapo batapoto bakoma on dirait que bangonde fo ba aider ka pe non gouvernement na biso nde nanu tozo senga na ministre de la culture asala moins effort tout le monde a côté ba musicien ba na ba pourcentage na bango biso comme soki comédien mo kufi il faut to banda kolela na ba télé et puis Chantini mbaka ngobila au mona moi mawana kitimutema to yede lokwa ebana et puis ba idara ba to ba leader ba ebana ozana na local mbongo ebima na gouvernement ndeni donc matanga muselu mbongo ebimite lo mote ça na ebisio to longolika papa Kwedi tant o ya suka ya papa Kwedi ba comédie otuba to lekala kana ata mbongo uti pa mutu mote eza ba cotisation ya biso mo ba artiste ke to tsara mo ba $30 $30 président Masumu akende kolela bango te omoni nyoso wana président Masumu ayeba makambo te autorité voilà to kende na oti président Masumu ayeba makambo te pourquoi atikela petit na ye fisson sai ba charge wana omoni to so to keno na matanga ya président Mundweri mutasala Mundweri balela très kitoko eza fiso sai toye na matanga ya foire na biso ve na ngai Dadi Kitambala ba mona ni elongi ya président Masumu côté banene dossier pas sai c'est jusqu'à occasion a bengi ba vie na yoana président ya président na biso ba comédie président Masumu yaka dossier mo ezabwe to kota na zaina gouverneur Masumu ye moko ata nini ordonnance na eta mususu na epa ya venanga Chantini ngobila na ndimite ke kotaka donc quelque part papa Masumu aza incompétent yango tolobaki to sala élection to tia président mususu asika président Masumu aumeli na kiti wana makasi eloko nini esila raté toza ba artiste comédien to kufelara to koma olowe basali artiste comédien tozala na ni bureau na biso ya bato poto ba otala biso ti ni na sura no bato poto ba otala ba biki ndenge toza so ke na Côte d'Ivoire au mona stati na bango makamu na bango nyoso evanda mais ya RDC toza na ni bureau ya ba bureau na biso za la rara et pas ya président na biso Elombe moi maison na moi azo ya muke place ko to salon mission za munene donc to lingi ke to changer gouvernement président Masumu soka linga tikala a loué ata marqué to na mbongo so mateke pour na bureau ya ba comédien ngo faut ba débat donc batsa ba appartement da ba appartement ke oya bureau ya nani oya CG oya question oya ba discipline do photo ya na ba dossier na biso na ba bureau wana mais tozala na ba bureau te bureau na biso ra chombo tokutana puis tokutana botindeli bato nyonso ba voice ba message non c'est ça donc yango oyo mona ke biso ba comédie net biso ba artiste ya Congo to souffrir pour na makambo wana ce que tu as na statut na biso to monde ke poto bimsa pe balara hein yango to lingaki to sala élection présidentielle ya ba comédien o amoni oya atia na akoma président ya ba comédien ayi
basé belé. Rodriguez, mais ozo déplorer au lobby que autorité qui pas binoté président Masumu à ça que l'eau monte mais bino morona entre vous artistes pourquoi pas beaucoup s'organiser que soit le lo muninga moko beli au leto lela na télévision maman Olive maman Denise tel ce problème oh bino mo peut s'organiser très bien boté qu'est-ce qu'on a chaque fin du mois bozo tia ne fils que un petit rien bon moi que sunga bino po bo sunga muninga no moko soka bel topé a kufi. Bon lelo tokoma na ba association et comme belé ya ebele mutu na mutu ana ba association na e o bango mo pe basala ba réunion na bango ba kenda pe batia moi quelque chose il y a cas de problème na bango basala maram na bango ba enga maram ba réunion na nyoso nazala nanga côté wana te ponga naza biboya boya mutu rankine mutambutu mbutu na ebike batutu balinga ngate pe balinga nga bazali na bango donc idée wana oza nango tozala nango mona te ke soki comédien moko akufi kaka il faut ba artiste belé ba ya batunda mbala moko côté ya kufelaki ti bakende batikela ba mort organisation bandi ba association bimiki et yaka et donc et yaka et comment ebele na batu mususu ba koma olia mbongo na ba cop oyo ba koma ozilara ba we ba artiste ba kufa po ba yana makamna na bango ba benga ba relation na bango ya ba Canada ya ba États-Unis pona ozo lia mbonga muninga ozo sepela na muninga na souffrance et puis mbonga nozo zwa et comme jamais na famille pone to kufara boui en tout cas soza na famille te za mambutu mbutu po o tika lokola moi charge moko boui biso to kufela bato belé ah kindi na ba famille na bango o mona net lokola exemple ya frère nanga dadi kitambala ba olele pas deuxième femme na et puis maman Olive PCM te Olive yaki narration na ya biloko mama côté na en tout cas lokola abwakisa biso nzamba ebi azong sa mutema nesima azong sa suba dona to lobi te non isa moni mutaliaka na calcul ata yo moko ndo nza na ifolia na calcul donc tant que tozana kibokonzi okosala no makambo nyonso soki pouvoir échanger na zaita musu na 1 million de ngombe donc na ndo panza bango même suba bota siko na suna makambo wana suste fona luka moyen na bokola babiloko nanga bakoma susu ebele na sala ba calcul na ngai donc maman en tout cas côté on eda biso toko wanga na et donc côté ça vraiment merci na président na biso Raïs Kabange donc coup de chapeau na yo ex-président Rodriguez Biboya Boya évolution ya théâtre congolaise aux autres trouvant comment ils ont évolué bien topé ils ont évolué mabe bon moni tozalaka bien na tango oyo ba tozotala vraiment ba vena biso ba sans souci théâtre vraiment ezalaka très logique ezalaka vraiment na ba respect nango lelo et commis théâtre sabotage salité pona biso moko to kotsongo na kibosoto donc mutu azoya atiki pe mobile na parler neti moi c'est ça la théâtre il faut bimana mutu ça la théâtre musala na yo déjà sauter musala bolingo na kati et kende bien te tozana artiste belé baza awa balinga na bango na bango surtout biso bata théâtre donc comment le rôle la cop na biso mo margué olingi susu mobile na poto pe moi nani mobile pe alingi pe su moi si na poto mais biso na biso to sala kibosoto et kitsa vraiment ki théâtre na biso ezozala na mbongo te po malédiction le ki trop biso mono to sala mabe mais to coacher na mutu mo ba libanda mboka atindi la bino ba mbongo po sala mama malamu to tamso na relation mo na fi wana sepelaki nga so e groupe nango mona vraiment statut vanda donc nga au moins biloko nangi utalibanda bayota langa na rep nanga kina ya nazwa nani fimo to sala asala na groupe nanga c'est que abando make ba chef nga na tiwana parce qu'on a théâtre Congo moye kende liboso teza bongo yango baloba ke tricher pour réussir talata ba ivoirien ba sénégalais au mona bango bazolika na ba canal biso to leka te poani pour donc votre théâtre ce qui a toujours occasion de changer mentalité na biso donc omoni ngala ko lo belelo mo boye to yebi na biso musala na biso mais to pesa ngo valeur te to pesa ngo respecter lelo so legi na TV omoni bata poto batalio mbala mo moni na simbili peka na leki batu nyonso donc tant omoni musala na yo pesa ngo valeur mais biso artiste ya Congo to pesa vraiment musala na biso valeur te ebele bato théâtre to moni babali bango na bapoto ebele ba film mususu
mobali na poto aluka kayuna na mbonga pasi azo raisonner pas mona ko na ba nzonzinga mona ko na maramsusu apesi pe confiance mais on négligé mobali wana poto ozo vivre na bato théâtre to chance ka comportement voilà on peut si le quoi exemple à José de Londres na Charlie Malula. Charlie Malula bengsaka José de Londres na poto et après José de Londres à Senini alukiba kabwana kwanini azongela nani mimika bea omoni ba José de Londres eza loro la fa na biso peso sous 2 minutes ba kenda ba poto mobo ba tout est grâce donc on a longue linette donc omoni poto eza bien ce qui ozana moi sinon na poto a raisonner yo mobali après ce mois valeur te mobile nga zo souffrir na kino ba de Londres ceux qui bazana discussion na moi si na wana o sala occasion que de Londres ba benga epé parisien wana lelo omoni ba de Londres ba loki ba porte pas ya na biso Igwe les rois de la forêt o ils ont occasion ba frère na biso ba fiston ba na biso ba président na biso ba fiston ba vie de loin ba o mususu mwana makala na ba comment ni anani ouais je a pédé wana comme bon vraiment na la richesse wana ozo reprendre ba kenda ba poto wana pona musala yepe José azalai na kati ya kopo wana lokola bakata ki moi sikuta poto oya yo apesa o makambo nyonso ti ba bilambola tarawana ezala bilamba moko sombaka te euti na poto moi ça pesi opportunité ki na bengisa mobali nanga lokola batiki na Kinshasa sangwe panzani José de Londres bana lemba bayokile mawa lokola zala muke akondi suna kokonda mais o beb sa relation na mwasi na wana a raisonner atala no sima omoni vie na biso ya artiste ko sa bisote muta pesi yo vie pesi epe makambo Rodriguez, au moins quelque part, bah comédien le quoi, bah José de Londres, bah Igor 2 minutes, bah baby ça, bah loco là, Rodriguez, nous sommes là, bah artiste comédien le quoi, bah José de Londres, bah Igor 2 minutes, bah zo baby ça réputation, bah bino bah comédien, parce que eza bah nous sommes bah ça la bino confiance. Moi si nous pas rosa na poto, ah na sepela na Rodriguez bi boya na posa beng c'est la poto. Maintenant me ko bete à moi copine mo li solo, bah au péquition directement, bah comme kate, te makambu Igor 2 minutes à sala qui l'autre là o ebité au mona te makambu José de Londres à sala qui nani Charlie Malula au mona te ke bango nde bazo salir bino donc moni nazong sila bango na linette pour na mona bango te po ba mike ba poussière bato bazi occasion ba mema bino na poto moni le rôle à 2 minutes wana ba oyokali solo 2 minutes ba pasolora mo ko na poto likola buzo ba biso ba artiste tozoto sa basi ya bande ko na biso te donc ki bo soto na biso ya Kinshasa to mementi na mboka mundele za na ba logique na ye donc mundele alingara to tambola no boy na bosembo lisa te ke bato ba vivre na poto wana nde baza banyama te ceux qui otali le rôle à 2 minutes na de Londres moi si ya de Londres wana moni moi ça salut opportunité à nyos tout ou muté mané lingina minito bon talanga sikoyo ndenge kala tala siko ndenge kala 2 minutes na de Londres ne ba ndoko la c'est que tous a bato a salité na kati ya Congo to ça mboka na biso donc ezande donc yango gouvernement congolais il faut landela ba mambobele salité la kati ya monde na théâtre ezana batu oyo bazo sala ki salité ya Congo non ezana batu nyos tout on se reprend so taliba comportement ya président na biso la di sobe otali ya président na biso Lombe ya président na biso vie de loin surtout ya président na fiso sai azo sala marambo bien azana ba relation azo mema pe bana foyer poto mais au moni na buso baté ba de Londres moni bana lemba donc le rôle a souffrir trop moni lemba pe kota ndo vanda comportement na ngome on a poto moni ba lemba ba kota ba pemina mai yoana o ekabani ngaba lemba azu moi ba makambu na ye moi ça okilo moi mawa neti le rôle ba président nga ba fiso sai moni baza batu oyo ba responsable na monde théâtre omoni ba 2 minutes ba de Londres donc neti nga soki nazalaki mwasi oyo na ndo vivre na de Londres wana soki nazalaki ndeko na ye na lingana luka bandeko tout ya de Londres wana moni lembe ya mokepo bango ba vivre na ba lemba pembeni ya oyo kabali po nga bana lemba moni ba place wana santé na bango ezala no bien te mikuwa ya vraiment na endurance te ndeko na nga ya mwasi omoni mobali Charlie Malula au conseil na pesa privé omoni de Londres au salaire occasion au mema poto aza mutu
donc lokola l'action ce que face à sima face wana abando l'action de abanda kala comportement na ina ndinga kini bazota ba image ya ba Ans Luzolo mondi ba Ans ba vanti ba makambu bazo ya rapekini de Londres emi ko ape morobo et moi ça c'est l'occasion oza oxine de konangana pasi po toza mo muke relation na fiwana on doit vivre na de Londres mais Charlie Malula donc makambu na ye ayebaki makambu na ye soki na moni susu ba puku oyo ya mike banya oyo de Londres mo muke ba José de Londres kanelo finwa na lobi boye tuna de Londres ona ayebi pire mutu nanga mo simanto bilele ozo reprendre ye de so ani lo ni notin de le simanto o beteno na ba donc tala mutu ya kanon na ba liketa o de mundela lati kale to boka na baninga bakati oyo kabela bana lemba ozo reprendre azana eloko moko oyo akosala te ngana obetaka c'était pendant ndeko na biso moi si ayebara ke oyo meka susu ko charger so na ki ndeko moko de Londres sala loka internet émission o ba otala ngana be émission o bino nyaso bata poto omoni ko bengsa artiste na poto eza nango bokanisa te ke lokola mutu moko BBC nde batu nyaso ba bebisa na lobi te ke pona nga pe ote na luka occasion ke poto te pour nga déjà makambo na pe na beta na batour eza nzamba yebi poto sala pe makambo ta musuka la mingte na ya visite nga poto na ko kinde poto te kinde bango bakinde ba poto souffrance ba me marabana ba vanda na ba parler ba bimarate ko bimala bango ba 18h nga ko sala ngote na ba séjour na nga so na tana nga na mikili na sala ngo omoni na grâce ya vie na nga die bati di mo na Londres makambo eza bien et puis ki na kin vie na nga die bati di mo na Londres linga mo chobobo ilo mo déporteur na zavement na ndenge vraiment ki ba artiste ba vivre ka moi muke na ngolo nzambe tondi marata mo batu o bakabela biso po kokabana biso e utana batu poto ozo comprendre siko sok de bebisa na batu poto ana seki bozo bebisa batu nyoso ba na capitale na biso ville na biso Kinshasa bino batu poto bosungara et puis na bande ko na biso ya bangola par-ci par-là o batala ra biso na ba internet donc on a profité na pesa numéro na ngai plus 243 90 730 29 00 plus 243 90 730 29 00 na profité pe na pesa TGV président Amani Manoka donc président Amani Manoka na États-Unis d'Amérique Nogaël donc président Nogaël donc il est un garçon social garçon pembe le mukuse de jeunesse Masamoro azo solo la trekitoko zela non zela excusez boss président Amani Manoka donc social na ebiki soko tala be émission yo eza makambu na yo ban États-Unis ba auto c'est bon sur biso na Kinshasa donc nulle part quoi. Conseil ni européen ça nande kona biso Charlie Malula o aza totalement dessus na ba comportement bino ba comédien boza ba ingrat ba conseil ni européen ça nande kona biso Charlie Malula o azolanda biso na moment oyo Charlie Malula za totalement dessus na bino ba comédien boza ba aventurier boza ba gigolo a traiter bino na ba sorte union et puis basi a poto baza contre bino babi en tout cas désormais moi mon soutien a poto o bengi sa comédien ko uta ça ko kende poto conseil ko pesa na Charlie. Bon ngana websa e a retiré dans maloba na yo na pona biso barti. Donc le président Nogaël donc Amani donc TGV donc no senga momi na biso a retiré dans maloba Charlie Malula donc eza batunyo soute ke bazana comportement ya ekeko ya mobali no ana oyo akauka donc nazo kakutuna kanda kutanga non kasi sida bon natangi kombo teke mutu na sida mais sida oyo amitangila kombo tala pe nzoto mutu ndenge zalara c'est que zobala na ndenge moko donc isa comportement na ye na bana na bango ya lemba ba quartier na bango bazala bongo baza donc o lakisi vie donc à Lukinzela yo pesi bonheur na bolamo donc nzambe donc ndenga luka poto ya Lukinzela okende poto nzamba pesa ki opportunité ya mona mwasi wana moni mwasi abatu donc et a passé donc limbisa pour na biso artiste comédien azam moko ya biso mais changer makambo na mususu l'accès de Nzela poto le rôle ya bipoto ezana ni problème oyo na kolubara yangwana et puis frère Nabiso mususu wana oyo nani komone nani Igor 2 minutes donc bango nyosto moni olaxi bango babola mo pesi bango makambo pesi bango vie
eza na makambo oyo lwa basali choc na kati ya mutema oza na mutema munene oza mama oza mwasi ekipara te donc oza deya na charge wana ekimama odepasa trop mpona bango famille na bango baza lorwa baza bengrand na bandeko na bango bakomoleka na baémission internet kosalela yo donc tiaka na se ezaka makambo bato na biso nyonso mpe oyo balingi batala biso na moni tokomokoma deya na suka na profiter na pesa mbote belé na epai ya grande sœur na ngai Sylvie Cardozo poto na poto eloko pamba maman na Dicone pourquoi pas Elvira Cardozo ndonga la mère doublée Frida Cardozo ndonga la maître Tony Émile Cardozo gourmestre commune na biso Barumbu wana mon papa qui se respecte kota zali vraiment na pesa mbote sœur nanga Fatou Miracle na Londres na États-Unis na mona Mick Lukoku donc basera kilo ba pesaka vraiment yangwana kwa grand prêtre Jonah et papa na biso oncle Rodriguez tokomi na suka émission na biso groupe na yo ezo évoluer comment et puis numéro à contact na bandeko oyo baza besoin ya ko s'intégrer na groupe na yo bata poto ba fanatique bo soutenir mouvement na bino za ba pepele to répétera na matonge na oshoana to kangamina mwana kin to répétera chaque samedi numéro na biso contact bato pe bali to salela bango ba filmer po bolingo nyos pezala na ba problème ezara ba misete bo pesa mbongo boya ka pe biso pe to zana ba rambu to salela bino na ba kombo na bino moko so bosololi kitoko donc bato balingi ba bengara biso bo bengara na plus 243 wana code na biso ya RDC 90 730 29 00 bokozwa biso mbala moko na pesi son excellence Jean Goy donc venanga ya ministre ya député national donc Jean Goy vraiment mon vieux na pesi bambote na ebiki makambo eza bien bayebele basangana masina kingasani njile zotosa bango bana. Voilà, très chers internautes, comme une souka émission, la biso va joyeux anniversaire na papa Misha motema ya mami wanja babi dimanche ekoinda parce que biso na MJT autres mela ba champagne et melama na ndenge moko ya lycée na bosana gelo mo wanelo rasuka mbala simano e sabino atayo moroa to ça l'émission mo boye ya président Nabiso Ferrego la Jésus des Niances Mystère Lova Orly soki Orly Gola na maloba oya lobaki biso bagoloa tokozong savement maloba wana et gozala vraiment bien mais yo mutu fera memi on a poto lokola bino boza. Merci beaucoup Rodriguez to komi na suka émission to jure so sanga déjà une ba joyeux anniversaire na papa Misha de Paris et puis ba big salutation na yemoko président Nogael Amani aux États-Unis bisuko zali vraiment bambote ebele bambote na bino nyonso bolinganga Sylvie baati mbote na Margaret na Sanza de Brun bisco zali mbote ebele joyeux anniversaire na papa Misha merci na Jira Saiki ma caméra merci na Dani Chimanga merci na ba abonné na biso to MJ Télévision bo s'abonner bo aimer ba vidéo et puis bo partager ngala bino to kutani ba jour ezako ya pour la nouveau numéro ya émission la biso analyse populaire MJ Télévision bon nzambe toujours bye bye. Sambara golima zapata bila kolikobo Sambara golima zapata vraiment bo sabone Sambara golima zapata bila kolikobo Sambara golima zapata MJTV Sambara golima zapata mami wanza yoga mami wanza Baniti Manga vraiment qu'on voit tanta sur la baie gauche droite à la table pantalon quoi au moins MJTV vitesse wapi abonnez-vous